Non. Comme ma soeur, je suis très à l'aise. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est mignon. C'est mignon. Je suis née le 1er avril 1990. La fille à sa maman Rebecca et papa Chimpe. Et papa lui, Mwambi, pardon. Bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la mission de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.